Pour papa chez les non, abimisi étoile moroté dans le monde art. Abimisi étoile moroté zone par rapport à Wera. Tu vois, 20 ans, abimisi ba étoile. Non, papa chéri, abimisi étoile té. Obima banal. Abimisi banal. Na travaille la chico pour nous que selon me repose un peu. Na fisso ma fille na sai. Donc na vena indépendant. Vraiment na lela maman guerre d'effort. Oh, là-bas, habituellement, c'est la mitema na biso. Tu as pas marqué, on a Yesu. Il y a besoin de photos. Mais il y a besoin de Yesu la mitema. Il y a pas d'encadrement. Ici, on a média. Dans la mort de Kili, on a d'office. Les bana ils ont la TV, papa chéri, les loyers nous wangani. Par moyen de la danseuse là comment je t'aime Kaninda, naza artiste et comédien, na bami ko pour peut depuis na Kinshasa. Angola na gilora transit na le caméra, a dit que les moi vite. Et ben il ça sengi pasteur Marcelo pardon. Sengi pardon parce que au prophétisaka. Si ka bilembo na yo oyo salaka kala, et ça la ba œuvre na ngaba ko ka image akala te. Les gens qui sur les réseaux sociaux, ils ont tombé même si maintenant, ils ont dit que les bateaux sont honneur à JB. Ils sont fans. Enfin, on va tala munene na poto. Ils ont dit que les réseaux sociaux. Ils cappuccino. Et on m'a dit que ça a honneur à commune Wario. Mignon Abraham. Fallait initier. On va comme belé à Batou, Baki. Ah, peut-être les besoins de suivre Kaukati. Ah, vous bon voici pour que tout bon voici pour que n'était félicite. Ah, les n'a pas na Fongoli à Kiangola paix. Et ça peut vraiment on a ça là et beau petit groupe la première artiste comédie en soma espace la RTVS pour battre dans notre théâtre en Angola et ça là c'est il qui ben ça jouer avec ta musique pas JB parce que je monte ici je vais comme pour JB mais na façon na ban on a pas dit que ben ça va na José Nzita, voilà, José Nzita. Il y a ma belle attaque de Moussa. On peut se demander à la TV. Les gens on a la TV. Mais on va passer la fin na rapena na mina kudimba. On dit matin, tu es ana pas boss Alex. To koyama. Tu vas considérer parce que les toyé boy. Ce qui tu vas considérer que la reproduction espace. Voilà. Tu vas plus de espace pour tu vas considérer. Ça ça qui te rebondit puis on a parlant en plus. Donc il y a même maintenant poto na parlant. Voilà. Cadre mogo VIP. C'est bon. Donc, on a tout ça considéré car on a la communauté congolaise. Wow. R9. Oh! Leader! C'est bon. Oui, ça va. Vraiment, la santé est bien. Oh, comme d'habitude. Là, tu bien? Non, on a mis là. On a fait faire la bateau. Vraiment, on a rétroviseur. Il y a car avant. Au sein de la mélodie, à bosser le bola moine. Là, on a la la simple à voir, na voir na. L'autre ça n'est pas vu la biso, l'autre ça la biso. Oh, pas vu la biso Alex Yokoyama. Oh, là c'est dans la place à Ngobo. Oui, non, on situe la bouteille vraiment tout ça la biso bien. Depuis la bota manaya. Tout ça depuis la bota. Il faut bien la ça. On s'agit un peu bien comme ça, on a visité un cas de cela. Tout ça, Nicolas. Merci. Merci beaucoup, Nabil Batobozola, Nabil Sonabi, Héros Place Bovandi, vous êtes déjà pour bouger ma casse. Bon, retour na mais bayo quand la télé, on est na plateau R9. Nous tabatami à l'école na Maëli. Bon, papa. Oh, ça va R9. Batu ba Hollanda, ba sana beso, bayo mobimba. Bayo ba kombo na yo, oyo tozali na plateau zana. Merci R9, Fabrice.
na komona je t'aime Kaninda naza artiste et comédien na bandi ko par exemple depuis na Kinshasa Angola na gilo transit na le camin na kuti tereza gima vide par rapport au fonctionnement ya art ndenge zo fonctionner ki na art na yaki na vide ezali yana mwa mkionga na yekola na Kinshasa mwa mkionga na bana Kinshasa mwa mkionga travailler na Kinshasa na bikena ya awa na fongola moi je moko awa za comme ta fondé les gablo boutique nini boutique magasin boutique lenga pe na fongoli akangola pe esa pe makamona ndenge sala tsibelo e boti ba groupe bozami zongsa bisonano na ebande na yo ya carrière na kin pe na makamini batu nini oyo bakoloba kino bazaki na je t'aime Kaninda ba travailler ba beta pe tolo na yo na je t'aime Kaninda nazaki artiste indépendant mais sauf que on a travaillé beaucoup plus sur Sodo mais que je salais en passant à travailler sur Sodo depuis 5 na ban 5 na ban tina aussi c'est un film à Monsanto après le côté à travailler na V12 pichu konza na Londres à travailler na Sami Mukili azana Mikili on a travaillé na 7e bagarre aussi bateau na saima bango wa nzunzing au niveau ya local mais obima tanal na bimba ndege na travailler na Chico Pululu que selon me repose un peu na fiso ma fille na sai donc na vena indépendant qui indépendant ça me bimisanga parce que dans monde il y a n'avait pas porte-parole bien il y a ta marketing à Dieu Mbafu il est Dieu Mbafu j'ai travaillé Dieu Mbafu plusieurs années même la saga marketing il y a tourné de best na travaillé na Titina Al Campone na travaillé na donc na pena artiste par hasard là muta média par hasard naza pena na moi chemin na ngai et sur la bimiki esquisse ba chroniqueur ba journaliste minene o ba yebinga ba zebeli ba mamelela na lekepa na bango ba toto weekend ba 33 chitenge ba Tony Koro Kuntwala ba Fifi Siwa Stone et parce belé ba Mathieu Bosch aussi na RTVS que j'ai salé en passant belé na leki na ba émission na ba plateau na bango quoi mais kokoma siko na Angola en réalité nini kokuta awa na Angola tant que artiste et comédien ou kokuta réalité nini kokuti awa na kuti réalité moko oyo que non ba théâtre ezali mais ko fonctionner comme il se doit par rapport à Kinshasa na awa amoni awa ezali na moi pio moko boy pio c'est la vérité non ezali pena Thérèse alaki na mais ezali pena na vacuum te na visibilité te na premier artiste comédien oyo premier artiste comédien oyo na soma espace na RTVS ok na premier artiste comédien oyo soma espace na RTVS pour battre dans théâtre pe na Angola ezalaka je t'aime Kaninda mais comme si vous avez considéré tout on a considéré la communauté congolaise tout ça ils sont considérés voilà bon tout ça va vérifier ça donc bana va considérer ça ezalaka biso moko so fandi et to ana pas boss Alex to koyama tout ça considéré parce que les to yeboy ce qui tout ça considéré que la groupe espace voilà donc la plus espace pour tout ça considéré ça ça qui to ko bon VIP bon na palanque en plus donc il y a même pena poto na palanque voilà cadre moko VIP cadre moko c'est bon donc on a tout ça considéré car la communauté congolaise doit considérer c'est ça mais la difficulté nous beaucoup dans on a la production parce que vous avez déjà parce que là film au sali déjà donc la difficulté nous beaucoup dans bon je t'aime quand il y a depuis na ya espace nanga la difficulté ça m'a raté là comme ça on a rendez-vous na boss Pablo King le King après ce rendez-vous je t'aime le cas et tu postes comme ça du maki mais Robin Moga je t'aime en trois limbisa na bimaki mais tinda iban Tiniban a salué transfert. Il y a quand même pas de c'est bon pour nous. Dans la main pour pète. Na ko ba mabeli atana balabala te. Ba pour pète be c'est le mot de personne qui est minute na bana mikili. Na ko benga beta bisola. Na ko benga parenanga. Voilà. Adu na ngai ya motema azana mikili azana porter na minute. OK. Libela nzambe. Ana mikili na ko benga ce qui azad dispute à continuer na pas ingénieur bravo. Côté ingénieur bravo à ça la situation donc moi peut côté na difficulté et pas ma collègue nanga donc ba meka to ko meninga moi individu na makamonga na sala bien moi kombiza ka côté on peut ba prêtre ba espoir ngo ba yindika c'est attention ba mama jamais tizola parce que tu beta c'était que non okutana kaka
na bacollègue na yo so bino bato oyo bozosala mosala moko mpo nde bokutana na baproblème wana nde koyokana entre ozala journaliste boza mpe na bato balingako te jour oyo bakoyambanga na kosolana balinganga te mpo nalekaka bango nalekaka mpe bango depuis naya ngola nateka eloko te na mboko à part bacd na so nasali bacd à l'époque naokeke bacd na balunda bafruit du sud tout ça bani baprovince balubango epai ya Ibrahim Kashita charge ya mama pasi na lubango nakenda kuna bawambo wana sira bamasana bababel matondo Patrick Ekongo baoni bazala kote kuna basudelanga bien na lokini siko lokola cd kama suke bagojira mbongo akisi ozokomba cd kama suke nazala na kamuta tete mais ngai cop na ngeza kala tv visibilité na ningaka visibilité ko kama nyonso mais donc na utolanda wana émission mogo bando ko lobaka ça c'est un problème à mutu te mutu ayibi ko zaki na problème na yesu ki alimbisa so ndenge nini ofani na problème mutu te po za da ko mono boza pembe mutu na mpeza pembe et ça qui pour nani non ezaka ke non tenene le mo be sala ko bien to bo mala bisala moto to bo mara du jour au jour to sambela pa ya nzambe chaque jour alimbisa na somo na biso oza pe kutana likamoko boyebi na loba on kaka ici là non kaka parce que au moment naza jetembo il y a plusieurs personnes oyo bakaka bakoma place onga na ça et bazaka opportunité te bazaka pe stratégie te ya kosala onga na salaka eza ko mama Hortense Tansia mama sociale na Kikolo atelaka bamaneke original mama na sokutani na ye na bacollègue na ye pe mama po akoma na section basala ni parce que ezaka motema malamu na ye aza social oya pe bwalini tabi apesio oziye pe de moi transport apesio bato bakoma profiter ce qu'on a publicité na ye po azopesa donc cela veut dire que je t'aime so kutana na likambo boye CPCT na revend na télévision pour na TV il y a quelque chose à na TV donc c'est ça si bato tout bazar ba confiner yo si olimbisa bango bato luka ba problème alimbisa ba bato belé ba musupe na mona ba luka ba mikitsa ndesi banani yo olimbisa na ndo pena direct na limbisa petit na so ba be elimbisa na ba salama nani sisi à part zéro ba bela mususa na tamba ko ba wonte po ba moniti na fula bango te ko limbisa so olimbisa ebi ke ko limbisa na ba bolimbisi mususu histoire bongo o de ta musu na TV o bira entre bino tout o bosaya mabe o généraliser voilà so ba do tanga ba komo na bango musupe ya ngate ba tanga komo na bango ndeso beta sete ke no muto tout azaki na problème na yo pa na yo limbisi etika ne pa na yo a été ce que charge na yo mais na limbisi ka ba tout quand sur la salaire mabé depuis début à 2024 entre 2024 et 2023 voilà la somme on a Olympia déjà passé mais Olympia la train dans la garde bango il y a 2024 et 2022 2023 on ne peut pas basusu basala pe mabé na 2024 bazaki kitela misu ba misu ba voyager na misu ba kufa pe quelqu'un c'est basé misu ba du chance na pe to bundaka bitumba yo buna olonga bitumba yo buna olonga donc c'est ça quoi 2023 voilà ndi mabe 2023 2022 2021 2020 donc batu tona c'est à part 2024 na senyo sana basala mokina bango bon attaque bino ba comédien oyo baza na mboka oyo ya ngola relation na yo na baninga na yo ça ndé donc na la relation ya bien na ba collègue nyonso basolo bien sauf que nous ceux qui aux anneaux sur la bien autour les cas mais vous avez quand même la mot à dire dans mboka au point de besoin problème mon boy à terre matanga à terre feti à terre likambo mo point de sangana raté pour le so le oui point de sangana raté ça sera problème moment à bani suba qui à côté na bango c'est tout bien que de mettre les soleil et matanga libanda ndenge po awate ya libanda po awa mutu azali ya janit ya janit c'est qui fait libanda oui que non yo zena ngambo ngapela zena ngambo et moi qui na bongo so po il y a ko yoka ne daji na ngome il y a le onje mo go ya ko s'imposer et contacter ba liberté et contacter biso ba liberté onje yo so ba contacter ta ministre besoin la relation c'est déjà quand on a na leader bidi bila za leader afin de pas leader na part na ye ba ça mikolo to ba mikolo OK le même de bongo afin na va diriger groupe oyo et toi la salle à Tikeli qui a redirigé. Quand on peut vraiment le responsabilité. Comment que non
na ngambo ya bamikolo parce que mikolo towana bapapa takinga ngai nakenda luka papa takinga mpona matanga jani mpona kosenga ye nzela soki akoki koya ayaki mpe leki ngabiabia azalaki na mboka oyo tokenda koluka ye ayaki mpe matanga yango biso topesaki différence parce que biso towa baartiste bamikolo na eloko nyonso bacontacta bamikolo afin de luka bayaya na yo bomekana kosala organisation moko boye so bino botindi ye mpa bayaya te obiki afin de yozwa responsabilité biso tokotya poids so conséquence yango wana okende botie poids mais biso tozalaka na marakana awa topesa mpe makambo na ndenge na biso kuna mpe makambo epesami wana eza polémique eza makambo ezalaki kala kitoko pepele bato tu bazalaki kuna esala mpe mwa bien quand même oyoka mpe mwa epabino na ekoti te oyoka bekoti na docteur Marcelo mpe azalaki wana tozalaki na mutu lokola papa le PDG papa kapela pa participe wana tozali officiel lokasa mwana po tokala azalaki azalaki tellement mpe ebele ebeko wana poto akala akenda déjà poto kala mais azolaka pas comment déjà l'activité libela akenda vraiment moi bien Tchombele va compter merci Tchombele va compter na acte osalaki wana osomi biso 15 kasa masanga Tchombele va compter que Dieu te bénisse eza pena mutu moko ozalaka pembeni na biso quoi en tout cas ekende opede na ngambo na biso esala pena biso te toyali pena biso tozala qualité mpo ya biso eleka peti na TV mais biso mpe eleka na TV bon wana komi wana ekomi polémique moko boye tokosola ngo merci na biso lokasa mwana poto akala wana eza makambo ndenge biso lokasa mwana poto akala wana mwana poto akala nala ndima odeposa mwana poto akala ya kala mwana poto asika eza kaka zongisa biso nanu activité ntango ozobanda bafilme na yo ozopesa bokenda nango ndenge nini parce que mpona bino kosala eloko ozalaka toujours badifficulté non difficulté eza te nga na déjà na TV voilà neti bona préparer makila na nga mashiani nachiba mashiani na lingala makila na ngai motema makasi ezosila samedi oyo biso toleka na TV nga na badifficulté te naza na bapartenaire oyo soki na banda tournage na bayebikizia keno biso tosoutenaka je t'aime prophète evala de Jésus prophète evala de Jésus azali wana soki tosa tourne bien prophète wana tournage ezosenga bobobo nakotina petit na azwaki pa prophète evala de Jésus azwi contribution bien asengi iban apesi atie quelque chose tobengi Blaise Kaba visa gratuit atindi contribution na ye papa Zakari atindi contribution biso toza na bapartenaire keno so toza na tournage toza na difficulté te parce que mitu ezali bapale ezali neti bona kotambola lobi tokenda ye bapale tozo biso bapale na facilité bato bazolanda biso bana besoin bayeba combien de films oyo depuis oyo na ngolo osali base bafilme ebele surtout ntango aza na RTVS 1 na RTVS 1 je fais 5 ans depuis 2011 naokata ti na 2016 RTVS 1 nazwi mwa transit akopema moke mpo ba difficulté kotani ya mboka yango nayebisa kokende badifficulté ezalaka difficulté ya mboka esaki mwa rechite ya dollar bato ya kabu basanga bando soutenir nga ntango difficulté ekoti na mboka wana eza difficulté nga namoni keno olela kanga bango bandoki lobi te na arrêté mosala nakenda nga Afrique du Sud naki Afrique du Sud nasali quelque temps na Afrique du Sud ta nazongi je fongwami nazwi RTGA mais bato be nazaka na difficulté bazwi so RTGA tisko naza na RTGA merci mais komona bakomba ebele ya bato bwaka ape toyala besoin tozwa suleka okati bino bovoisi bokepoto te bovoisi bokende ta félicite ata bengela pamba bosangani biso nyonso tu biso mpe bajournaliste toparticipe na bino tokokende awa na bakomba ometubu otangi wana mpe na rien omoni mpona kozwa suleka oka ezalaki nango facile po Pablo King le King atie biso mwa masolo mwa nge bato na biso ezaka bacollègue na nga Pablo asa mpe asute na biso déjà Pablo eza parmi bato oyo bazala na succès baartiste comédien na mboko olobela mpe komona nini mpe bokokana donc tokokana c'est bon bien mais toza bandeko te e babien fait ya Pablo fo natangaka ye to po asalaka bien mpe atie biso pena misolanger po tosala spectacle après spectacle alinga tia so misolanger po tosala film mais bacollègue toko basutuli mama mike oyokala nde na bino ezalaki te yango wana boyokana ezalaki na moto ezalaki biso mais esprit ezalaki mokie eza par rapport au esprit état d'esprit
art eza esprit oreprendre art ezalaka esprit ezalaka te non bapaster azodirige bino te eza milimo na milimo ezotutana soki oganye okende so oganye te mais soki toza soki nde na bayuma mwa to bamoni mwa mbongo na ekoti bamoni presi bamoni mwa mbongo ekoti orke papa aza moto ya baiban tina iban transférence tina iban ingénieur prof ayimaka mna aloba tosabi keno biso tofonctionne ndenge wana alors soki nzambe akoki kotinda biso motu mosu lokola Pablo ube lokola Sule Kauka tokoseka parce que Kinshasa lelo bazovoyage nga na oseka na Kinshasa parce que bazozala uni baguerre ekozala ngo mike mike bazozalaka toujours soudé bazozala visa na bango ya 4 ans 5 ans bakei bazongi félicitation na Sule Kauka na makambo nyonso azosala na Kinshasa wana Sule Kauka bakomede mpe mboya na ngola awa parce que na osabela en tout cas fona fana bongama Sule Kauka à la Boga azana F victime ya Fali ape na mamune andeo ya makambo ya Fali bon Sule Kauka je me présente en tant qu'artiste et comédien je t'aime Kaninda na va en Angola toza na difficulté à voyage toza ebele toza ba papa taking toza na bidi toza ba papa Ijoka toza na comédien ebele awa toza na ba Mugondo toza na bébé santé toza na ba maman Moyindo toza bina ebele a boss boka miso tana ngolo c'est bien tokima ikakinika pour moi pas makambo ko magana ba bisimba simezali moi trop tant que mais ceux qui ont mis biso moi visa ya 4 ans na rien na pesi passeport nanga donc toza senga direct wala boss c'est lui mais sur la route na bi kozo ka biso toza simana yo ba evenu sozo sana Congo biso to super non mais tala pe kana biso ça bobo la répéter bon mo bobo na kasi ba tout ba na intérêt ça c'est intérêt to kelia alléluia yesu alingaka bayembe alléluia yesu alingaka bakumisa intérêt yesu papa mbola yo fo osenga voilà sozo na nzala te boko birolia longa na nzala ya poto tana sini Sule Kauka areni pe ba comédie bazali awa peut-être tu me béra okima les gens na besoin to yeba non ba comédien ba mo kufa ebele eza liwa kutwana eza liwa so te mega na cimetière ya 14 awa et 14 eza boya mba yo ko limela tour na bino 14 eza boya ube te na kamama awa au mona combien de bemba kuna na journée au mona ta artiste mort te so kufa papa mate le to kufela que son nom repose un peu maman Blanche moi aussi à passer Marcelo à Koufit na prophète na pasteur Barout passer Barout na Koufit est-ce que vous comédien na bino ndo beaucoup donc c'est le liwa et faire par rapport tité ils ont même mutobi secret liwa voilà deux biloko mutobi gérer ta vie les liwa na bolingo bolingo to kangela ngada mais to bité ngana olinga te mais suka nango okoya otomeka mure bolingo to liwa to ata bochela ngo ba sentir de sécurité ba guarda ata 50 c'est des quotas les esprits les quotas ka Jésus mulimo na yo nzambe mpenda secret liwa mutu na mutu azana famille na ye oya uta mutu ayebi ndenge azotambusa te vie na ye toza na bamiyibi toza na banganga toza na bandoki na kati ya culture na biso bazoso lelo liwa ezwinga na mpe na famille na ngai famille kanini ezali na betuku meso kindeka famille na ngai nde nayebi yango eso nakufi lelo banga moni artiste akufi non kindeka famille na ngai mpe ezali kinegi na nga moko mpe ezali na ndeki na ngai esprit mutu na mutu nzambe so bible ebi oyo akangi na loboko mutu amutila kobotola te bilo mosusu nzambe apermetaka okepema oleke lobi osufri boekuta na likambo moko boye nzambe akopermettre oyo okepema nao donc liwa eza nango nzela ya mutu nyonso omoni lelo vi na biso baartiste bato mona mpo toza bacélèbre toza tout à TV, tout à média, j'étais ma koufeli, j'étais ma koufi. Or que bateau faire un peu chaque jour. Mais tout ce qu'on a de l'eau, vous habitez dans les réseaux sociaux, comme on peut ça bateau passe. Bateau bleu balandra bino parce qu'on va conseiller de l'épi par la bino. Message je couper ça. Le message comme bima. Vous avez maman, moi c'est maman passer na biso koufi. Tala makambo comme bima. Wa kendaki asala boy, wa kendaki kuta. Alongola nzoto ndambu, wa kendaki basale boy. Attaquer yo éducateur aujourd'hui dans Dabatu dans le message dans le but nous trouvons la conception là maman passer maman Blanche
biso toyei kocomprendre kaka non asala archirurgie wana kaka sikoyo mpo na internet mpo na internet ememi biso biloko moko mokili ya sika na internet ekomi ata ndongo oza bosoki azuka problème osalika accident bato baya bafilme mpo bato wana na réseaux sociaux mpo bazwa bavie na bango alors cela veut dire non bato ya réseaux sociaux bakomi beaucoup plus prudent na baimage balikama mokie lelo benilesi asengi pasteur Marcelo pardon asengi ye pardon parce que eprophétisaka tika bilembo na ye oyo osalaka kala esala baœuvre nango bazolika ta baimage ya kala te benilesi afani su na réseaux sociaux abandi kotumba lisusu abandi kotumba lisusu na misima ntango akendaki ke benilesi ya mokolo aza parent expérimenté aussi na matière ya bible expérimenté aussi na makambo ya politique mpe na makambo ya média mais ajuka ata na ye ya kofanda kobanda kokritike mama mwasi ya pasteur Marcelo c'est pas propre tozomona babiloko ebele ezoleka na réseau social ezobetaka to ebele babako beaucoup plus ezoboma bafamille ya bato ezokokabola mpe lisusu donc sansa baafricain eza su te moni mundele akobisela biso tandis que mundele abisela biso mazosamaka malamu soki na matanga mundele ondima te matanga eza wana omona bamoto balati banoir bazokuna motu na libulu me na vip me biso motu azokota na libulu me il faut osaka elanda ye monisala boye motu aleki bongo wana obakeli makambo totimona dernièrement africain donc réseaux sociaux eye na makambo ebele ya mabe ebele mpo mona biso ba réseaux sociaux so otali sur 100% ya banzoto na biso bato ya basi na mibale omona beaucoup plus ya basi eza oza domine so olingo mona sexe olingo mona intimité donc biso tolingo mona ngo ofele donc na pale bakopimela ngo pa mare ozuka telefone mega na yo banomona ngo ya basorti nyonso ok kutu ilia te kale tokonoke ilia nake ilia nake nokolongola ngo bastress mais koma ngo na telefone ofali mpena boye ofunguli telefone botiaka mega na yo bandotala no nyonso mpo na nini réseaux sociaux donc mundele ayeli biso distraction mosusu mpo biso ezalaka nango bandaka ya réseaux sociaux mais biso kaka totimela tuko totimela ndenge buzoba ya séparation makambo ebele jete masala likama mokebo réseaux sociaux moto asala mokebo afali na tv réseaux sociaux donc réseaux sociaux en tout cas tozala nango prudent parce que eza babiloko ezotikala biso tobota tobotiboti déjà bana na biso lelo bazoya bakoma pi neti nga bo telefone bo na donc kaka na kobenga na kotambusa tiktok mais tiktok naona bien te mais mwana na nga mon premier fils exaucé ça va nous détecter au téléphone et regretter na yo moko donc ça veut dire non makambo ko rattraper biso lobi surtout ça buzoba ya kofingana lelo ndeko na yo na yo kaki ba témoignage Junior Chimba à partir des États-Unis nga bwaka aux journalistes oui là ça ba image beaucoup plus c'est ça kofinga so ça pas c'est que rattraper les États-Unis vous tapez sur les réseaux sociaux ils ont évolué on m'a dit comment nous ça idée que nous avons boire quand ça ah oui il y a pas cela y en a battu les réseaux sociaux ta benaki à cela y en a battu que non à regretter pourquoi ça y ba bloc on a tout na ndenge ya Afrique c'est que makambo no ça ya mabe et que ko rattraper na libanda mbo donc c'est là que ndeko famille boye ndeto zonga na boye to na to sala bien ndeto zonga to no so ata oh na yoko là je note non oui oh ça me fait bien je peux vous gagner rétroviseur maintenant on comprend il y a pas de non mais il faut que ça le bon ba Marius Monga voilà asala ba émission nous sera bien aujourd'hui Marius Monga za na poto anyoko mate pour na mukanda po biloko to sala o parce que les États-Unis du mukanda ko Junior Chimba va rattraper kaka na bilo encore sélectionné ajuka sur 4 éléments pour mandat de bien voilà on comprend tenir dans makambo c'est ça ajuka 4 éléments il y a bien à présenter nzamba sungié à la plan voilà donc ça veut dire non yo pe nos abolo ko za tozana po les gens tina va fin du mois et mois prochain
ok donc donc mikilo wana donc ça ce que d'abord moi bien ba CV nous ils allaient bien autant on mwaka on va dans journaliste aujourd'hui ba élément là présenté comment on présenter na compte to ko YouTube on moni ka akianga j'attends que na TV on moni mamo biloko na nyonso ba théâtre na nyonso na onoko mate pona za mukanda so bino ba to bofinga ba bino ba to bofana ba to bonsa na bolamu ya mukie o basalila yo ya mukie ba osalila yo ozui rétroviseur on a carte on a 3 rétroviseurs ya mupanzo na ya katikati parce que tous les 3 rétroviseurs ça nini o pa mukie yango o tomba la semane voilà on parle Fabrice c'est ça tout le tout ça bolamu pour bolamu le but pour rattraper biso c'est ça merci nabi que bato bazo continuer toujours ko consommer biso awa ndeto sur là moi mbia oyo et que n'arabie pour place sur tous place moi kimia kitoko et pas Alex Yokoyama vraiment sur là dans l'espace je peux m'avenir à l'est aux liens aux mela quand tu te zapper na mesa bon mon on peut ah tout ça toujours à place vous avez un homme qui est dans une kine est-ce que tu as comme des mots de maman Gerda pour le coup ils ont les comme Nicolas l'homme sur derrière mboka na biko zo la non ba réseaux sociaux o benye oh ma bilo ko ça attaque yo Moussali, Molobeli, les international, comme il m'a déjà demandé comme des gens internationaux, au moins le bloc pour l'année au Salama. Mais ça, je pose ça. Non, Ngaï, premièrement, Nalela Maman Gerda fort. Oh, là-bas, habituellement, c'est la mité malabiso. Tu n'as pas marqué, on a ça Yesu. Il y a des besoin de photos, mais on a besoin Yesu la mité ma. Message après, il y a des besoin tozo msa Yesu na mitema na biso tozo ba passer ebena ba prophète ebena ba bunga ya nzela ba bima ba nzela ebe ya pesika wa mito to landa ba besoin de pesana te to ta te contenu mais benjine ça tu finga je crois 2006 de José Nzita voilà ya ma bepe attaque mo sala biso de mona na TV biso mona na pesa TV ne ba passer ba finga na rapena na mina kudimba ondima te mama Gerda ayendingi wana Tom Bimera Ninga Yeluana. Ah, oui, il dit mais moi école bino ba ala muluba si ya muluba amuluba amuluba ya ngwana ko ilandi pe no wasali masuwa bien kwiti azobenga bato ya kota bato wasani bato boyeti ba yeba geta dam na ete le roi Mama Gerda aina kwiti na yeba sentiment na ene azopesa ka message tozo mse sur mitema na biso mabeko mimoto bato mosusu bisa bazokende losambo baza na Yesu te bato ebele baokende pene baeglise chaque dimanche emo na repasse pene mwa lichi na ye mwa mati na ye mais aza na Yesu na motema atake kaka po alakisa ta moso mwa chemise atya mwa offrande mpo na ye se filme Yesu na motema aza te nakosala mwa deba mwa moke na masa na ngai Ibrahim Kashita charge ya mama pasi na lubango ye aza ni musulman abi baventure ekomi trop na église de réveil déjà moi trop donc on biso ba pagano soto l'église ezaka poto sala ba pasteur mais comme la maman bien bazo sala ndima éviter pourquoi ozo fa na ba gina zo ye na message dans les araki ozo msa Yesu na mitema baiser ya okende on est dans ba loisir on est dans ba photo mais réalité c'est ba loisir ce photo le barata on peut sentir ba besu le photo mais on peut sentir bisou tout ça on parle par sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Les mamans sont un peu comme le sentiment. Yesu azana mutema azana photo comédie pe bongo disusu. Ouais, Yesu ana mutema. Ana photo il y a des salons sur la ninga comédie mais message ezala que non. Tozo message sur mutema. Message Mama Gerda. Message nonga na sika na. C'est notre boya par ignorance. On se rend na lisolo no asali masuwa. Azobenga bato ni bale mbele bakote ni bato baseka ki. Mais suka nango oui, il y a si ma batterie va regretter qui ma soeur c'est qu'il déjà Mama Gerda continuer à la message na yo aux hommes c'est sur le thème la ndapenda na réseaux sociaux na biso makambo ko mobeta ma c'était tout mais kapiko sur la mo attaque artiste comédien président fondateur poza la bana o bimis na bana o boti ko mo contacti na ba art na ba musicien papa chéri dernièrement o qui m'a ramené auto le ba ki bana bazate tandis que yemo ko soko la ni na ba vidéo omoni bana même na ba nzembo on zo boka ba komo bana ezo sale plaisir mais les aboya ngo bana bazate attaque artiste président fondateur na bana yoboti na bana oyo ozo bimisa
différence wana okopesela biso koexplike biso na bato tout bazolanda biso ezali R9 nga na koexplike boye nga jetem kaninga na monde a ya bisi bana ebele voilà na moto oyo bakena aza père na ye aza mpe mwana aza ye mwana eza loko fai na koko nonde ofani boye le jino timba eza kaka kiteti naza mwana nga mpo jino timba asaki ya tete asaki ateke epa na nga na kiangola aobenganga père oyo afani pembe na nga soko babela obenganga père ozo comprendre bana nga na boti biologiquement exaucé aza koporte kombo na nga exaucé kaninda Français Kaninda, Djibril Kaninda, Dani Kaninda, on va reporter comment on va biologiquement. Ce qu'on a monde à comment on va passer avec nous, on a moins spirituellement. Artistiquement, c'est beau taper ban. C'est beau type ban artistiquement. Dans la génération, on a pas de maman africaine à poto. Dans la bas de belé na bimisi na monde à oh bazali inaperçu. Les temps t'avais pas nanga, besoin d'encadrement, na bimisi na on a média. Balamoko mokili bango baza bana nanga d'office le bana eza na TV papa chéri lelo yo moko wangani bakamoya lo ça ba tebe omoni bana ngo banani ba danseuse na ye Jules Gibez a joué abeta musique pas JB baza age monte Jules Gibez amkola JB mais na façon na bana on a Jules Gibez wana kati eza artistiquement le papa chéri za keno abimisi étoile moroti na monde art abimisi tellement de par rapport à Wera. Tu vois, 21, abimisi ba étoile. Le papa chéri, abimisi une étoile. Pas ces autres salaires à moi, you know, on a la publicité, mais comment vous avez bien barrage, you know, bana, bon, moi, tu m'as dit, moi, s'il y a, la bataille, il reste quoi, ils allaient avoir du sol, ils connaissent les hommes, les mots. Donc, on peut débattre, on a ma casse, mais il faut qu'on pense que l'héritier a beaucoup de temps à 21. Héritier a les cas qui, il y a un bœuf, donc avec les pas JB na palais et la musique. Voilà. Vous avez compris, JB a bénéficié. Bateau fallait passer honneur à JB. Ba fande. Afin de remettre tala munene na poto. Musique n'est bien sûr bête à soso. Ba Gino Cappuccino. Et mutuku tazo na sala mo honneur mukene a commune Wario. Mignon Abraham. Fallait bénéficier. Fallait récupérer moi na batu a commissaire ce que produit na. Et pas Wera, bana basé belé. Donc ils ont amené la polémique et là on a la réalité au papa chéri a tiré débat wana. Mais c'est vous qui sabina kotoa. Papa chéri a mukolo, ayi mama sala. Comme ça va comédien. Oui, non avait na bout tout à tolo na bana mo tout à tolo rose caterpillar. Mwana ngai. Mwana ngakutu nani na ravila bokana richesse. Ma fille aussi. Donc na bana belé na mboko. So bana mikili donc so lelo na kufi dans so na kufa na Rwanda en tout cas bato ba ma cercle na nga bana ngala bimisi na monde a ata quand ça peut couler ye ndenge sala ba cérémonie kitoko service ba ngala kitoko te ba protocole de mebembe be menambe maona na protocole ba papa kula te ba bana nanga o ngala bimisa ba artiste nanga ba sala fierté ya papa na bango papa pema na kimia. Vous comprenez, papa chéri, na makambo na lakisa bango pe dazo continuer pe ka ko ça le ba triste ba ye le ba charisme ba ye ba beni lipe to bazali et ba mona tuka bazali ba bebe bazali do baza ebele nazo continuer ka ko bimisa. Vous savez que non muto bimisa la ko bimisa abanga gele ko moni wera bele ko te moi je viens sur le bele ko te silence ba to ça ba déjà ka odile manzaka ba loba ba piroger moi na mboko na poto ba loba ba kingani ba loba ba sankar ba loba eye mo kontoni ayebi oyaza ayebi zaba ti ba wata ba koti makamo ba yebi makamo loba papa chéri voilà azala chanteur un musicien comment azana omoni ba benga musicien za bato se mettre toi à toi ba bo solo aza soliste mais papa chéri ayebi ka koyemba et ba instrument oyo ya accompagnera ba chanteur. Papa chéri a dit tata mon côté ata drum a dit tata kita a dit tata ata ko boa kata animation ata mbonda dit ko boa a dit tata mbonda te ata di chaka papa chéri be tanté ye pese kaka forme na ko ntembe si vous savez le chanteur a moto papa chéri a instrument ni za voix a yembi na ye abini a ti ba yoji na ye c'est fini c'est musicien a moto abeta guitare ala facilité koyoka
ba demi-ton, ba hors gamme. A reçu ma chanteur, ba pousse un peu mais na ye ayi sa banque non yo a obuté, tokebo, tozoni boy, alors formé, alors que coach son na gamme. Donc on a différence, il y a chanteur, na musicien. Donc Werrason a chanteur, musicien. Kwa yembaka abetra ba instrument no sosi. Reformer beba. Il n'a la le beso apota bi ezana ba dimension musu to yaka nango. To ye nango me ye mo yo ki o ya gote. Abuki buki animation na yo, encadrer animation na yo, apesa mon sens. Dans moto ayebi instrument makasi. O ba betra duma, natala conseil moi l'atmosphère interne Kinshasa na. Yo abeta ba instrument nyonso. Tu auras fallu poupa ayo kaka avec la guitare pas tellement mais avec la facilité il y a composer de tu auras faire le midi voilà il y a papa chéri mini va faire mini na parolier pour avec la guitare moroté au côté ça y avant l'instrument moroté ou à la fanatique non vraiment la fanatique il y a animateur ni j'entends musique à boire rabine à ranaé avec comme ça yoji message clé message de Sami Nabi qui place pour vendre bozolanda bozo sentir que non leader c'est ça qu'on a fait la fois dans la répétition la petite base poupée OK bien té dans ça là on a répétition on a bien té faut le baraboui faut ce que naraboui faut ça la raboui attends quelqu'un d'autre ça au moins il faut dans l'éducateur à masse tant vous avez la TV. Vous avez la TV. Voilà. Il faut que vous ayez déjà un ndenge ya kulubimba. Autant que vous la TV, après ça le meilleur. Donc c'est ça. On a dit que tu as mis déjà na suka émission na biso na bibatu bazolanda on fait ça programme. Il faut répéter à chaque lundi dans salle de fête Père la Nègre na Kapolo, c'est pas l'ingénieur voyage. Salle de fête moi du Togo les arabes les fleurs les banda bosoko ti bangu bay. Première avenue deuxième avenue. Nous avons chaque lundi de 9h à 15h30. Nous avons le RPGA chaque samedi à 21h juste, mardi à 17h20. Donc, quand nous avons répété, nous avons changé à Moulaï. Changer à Moulaï, soit on a erreur, changer, on a même la franc congolais, c'est pas Rabingo, à Zalarana, à soutenir à Pébiso, après si Bambo est belé, après si tout Balambi, Rolanda émission, Bambo, Naline Rabino a trop, acteur de Massi. Acteur de masse, c'est un peu sur Bambo belé, papier mawa, mon habilleur expérimenté. On l'a sauté à la terre. Un peu sur Bambo belé, place aux alliés. À tout le monde, j'étais Kaninda. Mettre soupe, Coca-Cola, gaz na gaz. Mettre soupe, Coca-Cola, gaz na gaz. Voilà mon tour de longue date. En tout cas, ce que vous avez ingénieur, bravo. C'est la message dans vos ananga. Si tu n'as pas ingénieur, bravo. Pas bravo déjà. Zalara. C'est la numéro on a compté les plus 244 946 90 92 70. Bana poto, bana Kinshasa, bana Angola, ba fanatique tout à jeter Kaninda. Numéro nangana ils affiché là. Avec le capé poto quoi. Dans le rapport de Kauka. Nani atanga komba mutu vraiment. On atanga mutu. Profiter un peu de cause finalement. Un peu de cause? Ah oui, voilà. Ah! Merci. Peu de cause aussi. C'est là. Vraiment. Mais le bac est là quand même déjà. À ce comment déjà. À ça la salle. Mais 12 ans à la terre. Non, on a même 12 ans. On a déjà bien le bateau. Ils ont déjà la téléphone. 12 ans à la terre pour. On bateau bako sala rapela kena rapporte pour ça bina décider kende badani lutuma bazali maman déjà kenda ki maman sana aller visuel azali le président bawario nyonso ya Luanda azali vous comprenez masana ngai maman c'est basé belé ba so bi que non na je déjà visa pour pianga mboka bi ba pesa na ba vraiment merci surtout de l'ambiance Nanissus président Moussa Kiyaya Bambo Tebele place aux Alliés. Joyeux anniversaire, notamment Lamo, Moussa Kiyaya, en tout cas, Bissot de Zalaga, tout fêté. Bissot Alex, un espace plutôt que vraiment. Moussa Kiyaya, la dimanche, à 10h. À 10h déjà, tout ça. Non, on a déjà invité. Bissot Moussa Kiyaya, tout ça, on a Bissot déjà invité.
merci na bino to oyo bolandi Maman jamais désolé. bobetana bakote awa nde tosololaka boye nde tosola mpo tolukaka kobongisa lobi na biso ezala mabe te 2024 kaka abi na 2024 nde alimbisi bato tu basala mabe bino bato ya 2023 2022 wana nayebisalele moko ata basokoli bakola pene bo soki balati merci